Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino. Vraiment on ne sait pas nini ezoleka na kati ya République démocratique du Congo. Côté ya pouvoir basali journaliste la bango comme que la route ya koyebisa. Côté pe ba rebelle bango pe memema ba créer pe zone numérique la bango ba journaliste la bango pona kokosaka de part et d'autre bazali comme kosana. Donc la vérité ezali lisusu te. C'est koyo lokola bosolo ezate nini esengeli to sala to récupérer mo maloba oyo ya papa Tshisekedi alobaki ba radio trottoir nde yango ekomi vérité parce que na kati na biso moko tozokoka lisusu te ko saisir ce qui se passe dans notre pays. Balkanisation ezali na mboka na biso parce que tout le monde le sait que bakanga bamboka oyo to récupérer jusqu'aux preuves du contraire. Là, tu as un débat. Et tu as dit pourquoi les rebelles, bazali bongo, kozwa bamboka la biso si facile. Nanga nous a répondu pour dire que à la présidence, bazana batuna bango, o bazali, ko rendre bango tâche facile. Tolanda ba audio oyo uta ko lekala awa récemment. Bato bazoka mwake comment biso to côté réunion lelo masolo auto sololi na moins de 30 minutes bato bayebi yango infiltration ezali. Mais maintenant pour arrêter tout ça pour Congo ezwa indépendance là et lokonini ezali kozanga. Pourquoi créer zone d'ombre moko pour flouer la vérité? Pourquoi payer les gens pour na bobo mabatu sous prétexte que mboke zo tambola malam? Tout l'andana au lycée oyo il y a soldats et kozela biso malam. Pendant la guerre, riche appelle Sibilo Rolia. Politicien appelle Simindouchi. Pauvre appelle Simona na yasa la soda bunde la bino na mboka. Guerre sili riche ayeko déclarer ba minéraux. Politicien ayeko zo pouvoir. Mais les pauvres ayeko zo bembe ya mwana na yo ya tindaka bunde la na mboka. C'est monsieur a tout dit. Alors bien tango netumba moto ya mbongo a misé biloko a kolia parce qu'il y a deux moyens équipés pour la terre. Nous avons un sérieux problème. Les États-Unis d'Amérique équipés pour la terre. Nous avons un sérieux problème, mes chers frères congolais. Bon, s'abonner massivement. Parce que na awande tokozwa ka éclaircissement et vérité à makambo tozala pour ça. Peto téléma pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Parce que sinon mokonzi l'Angleterre yanga mokonzi tokokufa mais ozolo baka mboka la biso eza malamu. Bolandi lisese oyo ndeko ya lobi la biso ete moto ya mbongo amize kolia moto député amize mandoki mais mobola apesi mwana na ye pour akele ko défendre nation. Guerre tango esili riche azui ba minéraux. Député azui pouvoir.
Mobola aye kozwa ebembe ya mwana na ye. Ah, il a tout dit, hein. Il a tout dit, c'est ce qui se passe maintenant dans notre pays. Batu ya mbongo bazali kokele kozwaka minéré matin midi soir. Bato pe bazana pouvoir bazozwa pouvoir na bango, mais bato bazali kokufa ezali bana ya babola. Po ya bango bazokufa te, bango de bazozwa pouvoir, bango de bazozwa ba minéré. Et maintenant bato bazali ko perdre ba ezali babola ba oyo bana na bango bakenda na front. Ba oyo bana na bango bazali ko bunde tumba. C'est pitié, hein? C'est pitié, hein? Alors, Batou va créer, je vous l'ai dit la vérité, hein? Va créer. Nyonso oyo ezoboka babozo mona boye. Koto eke boye, koto esali boye. Ba créer baza ko futa bato siko misolo. Po bino boye ba vérité te peuple. Pobotika la toujours ba ignorant. Ba la ki sabino ke tempérament tozali ko lité te bazolité te. Na ebité. Vraiment modèle oyo bazo sala armée congolaise, ça me fait mal, hein? Modèle oyo vraiment mbokeza ko tambola mwana mère de Brune en Autriche à Congo, hein. Congo hein. Eh tout ça musique développement franchement. Kabuya tchelanga vidéo. Matea ya agent indépendant PPL. To sepeli ebele pona président de la République a fouti ba soda a doublé salaire eza solo. Boloba kaza la kamota ba promesse menga na ibisi bino akokisi e yakanae awa mbongo nde ezali. Tala a partir ya lenge toko atteindre Kigali wana. Bande kolanga. Na ebité franc congolais au soldat au asimbi. Ce qui est à combien? C'est quoi? Imaginez vous-même. Soldat banda kozwa combien? Ba soldat banda futa bilo combien? Ba doubler bino salaire ya combien? Franc congolais wana soki to peser yango. Oui, félicitations quand même pour soldat c'est qui? Ah, Jésus. Kozala mobola. Ezali lisumu. Ezali lisumu to bunda toza pays riche. Ndekolanga sepeli makasi. Parce que aussitôt dit, aussitôt fait. On ne komboka lobaka langa déjà lobi nanga ye ba soldat ba futa ba malamu foka nanga continuer koya pour ba soldat congolais ba vivre mieux. Oui. Bolandi ba soldat ba seki. Mais franc congolais wana oyo moni soldat seki wala ba 20 000. Est-ce que quand mata ba 400 000 et quand ba 500 000 et quand ça 1 million na modèle bomoni franc congolais la soldat paye. Est-ce que ça 1 million de francs congolais oh ba fouti? Je ne pense pas. Ça veut dire soldat va gagner combien? Et puis tant que vous foutez soldat, il faut médiatiser ça. Et puis elongiango no moni ezolo bawana. Est-ce que vous trouvez bon moni elongiango penser ça la joie? Baza ko obligé bango. Député à Congo a soit 21 000 $. Ya boleya. Soldat Congo soit 1 000 $. Soldat Congo soit 1 000 $. C'est toi qui la 1 000 $ musika. Attends 1 million de francs congolais. Asimbe on a libo comme kazo pepula ngombo. Là doublement de salaire il y a un soldat congolais. Soldat qui les francs. Ah, nzamba lola. Tout ça là yango bien de kolangai. Tout ça là yango bien pour toujours défendre patrimoine na biso. Tout ça là yango bien ça likamba ba vie ya batunde ezokende. Côté ya bananga kuna
bango pe babimisi makambo na bango ke rencontre na bango ezali na Kampala po ya nini bazali ko maudire biso peuple lokuta na lokuta po na nini ba se distraire ba bandasko ko lansane ba pierre entre temps biso population tozo kota na distraction wala bozo yeba les soute sika li boko simba bo s'abonner massivement na chaîne de Libération. Bo partager mes missions, bo liker, bo tia ba commentaire, bo tia ba suggestion. Ba j'aime na bino. Congo ekozala libéré. Mais Congo sikoyo nde bazo tonga yango, bazo gouverner par défi. Ndeko langa eloko lo soko zo sala yango parce que dalingi ba mona nga tu vas échouer. Po eza haine, eza amour te. Eza amour te. Kabuya tilanga na mukonza la police abande koloba nini na pesi longonya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango da ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona pe toyebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende govana kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge ya ko sepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami baye bakosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongolais banso baye balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais tango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana komi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou bien destruction méchante et aucun kosamba kuna zambi tolembi mukonza la police oyo alobi merci na bino ndenge bozo filmaka bango po ekomelaka biso cela veut dire source wana pe ya kofilme wana eza pe koyede bango po bakangaka bapolisier wana baosala tracasserie. Pourquoi? Parce que bango moko bazande na tente ya kosillonner na bazone nyonso po bayebele koni ezoleka. Alors bapesi makasi na batoyo bazali kofilmer eza moko ya branche po ba information ekomelaka bango. Cela veut dire bango pe bako créer zone moko songolo bafutaka yango po elekalaka na ba chaque commune esiyonaka ezolaka bango ba image ya makambo mabe o ba soldat bazali kosala. Ce n'est pas du tout mauvais. Parce que tracasserie eleki na mboka oyo. Et puis na yebite soki pe bango moko la police ba identifier ba élément na bango. Parce que ndenge tozomona ba vidéo c'est la honte de la police. Il faut policier yeba musana ngezali nini devant population, devant peuple, devant nation nanga. Soki policier ayebite akosala mabe faut que kozala yayete parce que balobi il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a que des mauvais chefs. Automatiquement tozoyeba ke na mutu rien ne va. Parce qu'il faut monter à la discipline. Il faut monter à la discipline. Il y a aussi des soldats qui ont apprécié la façon de estimer les camps, façon de résoudre les problèmes. Mais ils ont mis sur tali penzo lobi ah balati saki kaka mugulu pande mugulu suwa alati na kaka. Est-ce que mboka na biso ndenge toza a Congo il faut tout banda ko se plaindre na un individu ce qui azali ko déstabiliser nation azali ko troubler peuple il faut tout banda ko kende ko sengela ye quelque part na yebite bande ko langa awa to sensibilisaka to conscientisaka to mobilisaka to analysaka tout ça qui veille patriotique
Peut-être le peuple congolais la bolema. Naza kolingato analyser pour tout bimisa quelque chose de bon. Nous ne sommes pas contre. On se bat pour notre patrimoine, pour notre vie, parce que notre vie dépend aussi dans la République démocratique du Congo. C'est la source de notre bénédiction. Si le pays va mal, bisonyo sotoza ko souffrir. Soki mboke ezotambola balamu te. Peuple, balobi bitumba bansoko matiti nde okaka pasi. Nous avons le droit de vivre bien à Kachamboka la biso. Mais na Kachamboka la biso, jusqu'à M, le number 1 au CR de la presse congolaise. Moninga ya kaka Gauthier Boulay. Maman Célestine, na papa Michael, la France. Toujours vivre mal à monter. Souffrance équipée pour la terre. N'ayébité un Congolais. Et le connu lobby a kobimise malam. Soki abundité atikalika na système o bazo salaye. Bazako somba conscience na biso. Parce qu'on n'a pas de moyens. Parce que tu peux rien dire. Parce que tu n'as pas les droits. Non, mes frères et sœurs congolais. Disons non à rythme oyo. Tolo bate na makambo ezo salama. Eza bomo ina biso ezali vi na biso. C'est anormal ndeko na ngai. Lelo si batu baza ko se manquer na biso. Bandeko langa Tchad, que Dieu vous bénisse, vous avez bien ngai belé. Soki lelo batu bazo mona biso faible. C'est pas parce que nous sommes faibles, c'est parce qu'on nous a rendus faibles. Baza ko taye biso na image na bango, tozo koma baichwan to mona bango. Bokula kaikala kila mejendeta lotake tumankane ko to bokila lokole fam pekato. Mama la chabienne. Tout est le mako. Bon ma missionnaire na plus trondé la mboka nita baba ifokuyo motope bakoko lumumba. C'est triste ce qui se passe dans notre pays. Donc, les dirigeants de Mboka, ils sont censés combattre le peuple. Batongi le kouta, le kole le komusous. Donc, vérité et pas la bango ezalité. Mais nous avons plusieurs églises. Mais l'église va les servir ni dans ma belle nabiso. Na tourné nos regards vers les pasteurs, les prophètes, les docteurs, machin, machin. Rôle nabino ezanini. Na mboka oyo ba église eza na tina te na mboka la biso parce que ba église ne ko bakisa malédiction ba église ne eye na lokuta parce que ba yebi évangile te parce que ba yebi ata nzambe na bango wala te ba servaka parce que comment yo zo servir moto yo moko yebi te dim no offrande ba pesa yo. Mais Mikumba, mutamemi moko contradictoire. Il faut y avoir même la baron Mikumba. Parce qu'on a lié biloko eza yote eza nzambe. Mes frères et sœurs compatriotes, notre pays est parti, est dévasté. Notre pays est déséquilibré. Nani a ko sauver nation so ke zangana yote. Nani a côté les melalokuta oyo assassinat oyo sala masoke zangala yote. On nous mat du jour au jour. Papa yanga ba fake news ba fake news vérité ezalité entre temps les riches bazolia minéré. Ba député bazo au pouvoir na bango bazo mona ba changement té coalition. Nga il faut la sala da mutula mutaza kopona. Oh que Dieu vous bénisse mon frère. On raisonnait plus loin. Mais bah on a besoin koufa bana ba bola pour rien récupérer. Makila pona ekolo. Makila pona ekolo. Bango ba kei ya boleya. Pour remettre en Angola no bondi ya botard de bono itaya rebisio ko komela bino. Mais les autres bénéficient na makila ya baninga wana. Tuez-les. Pour biso to so minéré, to s'enrichir. Bana biso bazala likolo na bango nyonso. Mais mon frère, ma sœur, on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera.
Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. On se manque pas de Dieu. Donc on vivre histoire oyo keke oyo. Bato bakokumi sanzambe. Parce que assez atelemi na nkanda. Ya komona maye o mako salama. Na lingi totala kaka deux politiciens y a tendance différente. Babanda qui peut consoler makambo etali mboka. Mais la lingi bilo bobimisa quelque chose. Kabouya Tchelabiso. Attendez. Vous pensez que Félix, s'il est en contact avec Kagame, cette bêtise-là continuerait? Si, on peut. C'est ça que je vous ai dit, c'est ça. Oui. Ceci. Raconte qu'on est Sami, Nakata. Et ça raconte qu'ils ont préparé des longues dates. Donc Félix Azalaka en contact de Nakagame. On ne peut pas comme ça se lever le matin, token de Nakata et puis ok. Non, ça... Même en Angola, on a ok, il y a coopéré Sima. On a coupé Nakagame. Donc quelque part, il va trahir. Nous sommes nos baby. Non, délivré de Gonanga. Je vais te dire quelque chose. Comment tu peux réfléchir comme ça? Ngana yo tozo kanate. Ok? Oui. Viens Martin, prends la décision de nous réconcilier. Oui. Yenda azo solorana yo, azo solorananga. Exactement. Un jour, il peut ou ne pas nous avertir. À Beninga, ça c'est fait. À Beninga, yaka to lia quelque chose. J'arrive. Balamogo na kutiyo. Toi, tu vas confirmer cette réflexion-là. Non, c'est une bonne réflexion. Parce qu'on était en train bonne réflexion et bon exemple. Mais je termine pour dire ceci. Le Gonanga Prince. Motivation mon avis. Au cas où on perdait ses pouvoirs et que Zongeli va soit Kabila, il serait coupable. Parce que Bino. Ngai na yebisa yon de Konangai. Ça va béquer. Eliezer, aussi ma constitution te. Aussi ma constitution te. Oh te constitution. Ezabiso. Ngai garant. Même elle pas 3 dames au garantie on a peuple été. Yo garant kaka la constitution. Yo de Konanga ndo c'est que yo à distance de l'autre mais yo faut soutenir changement de constitution. Makamba constitution. Non, Yoka. Makamba constitution. Si je ne suis pas prononcé sur la question de la constitution, c'est parce que j'ai une autre réflexion. Qu'est-ce que je vais dire? Wana ekoti bino tangu bobandi kopesa Kabila beti yo principe obandi kotambola na ba shadari awa biso to simba kina constitution te. Il ne faut pas beaucoup c'est la makambo. Je n'ai donné des bêtises à personne. Na yoka soni ngana yo fato dans le parlement ngana za te pone. Quoi élection faut dire. Yoka nanu. Ba député bele baza nommé. Et puis ngana za meilleur eli ya vilo. Yoka. Mais Nicolas nini? Nicolas buzoba ba seni akati. Nanga prince. Ndeko to tamboli na ba shadari za mabe pona ko sécuriser boy. Na frontière de ko sabo to sabo. Bolandi mwana mboka Eliezer na mwana mboka Prince Penge na banze boyoki débat la bango nini ya motuya obilo bobimisi entre bango mibale nini ya motuya je sais pas sentiment tolongola ki fanatisme mais tomoni bango mibale wala bazali kosala débat ya likambo ya mboka bomoni ndenge ni bamemi débat la baola ndenge bakei est-ce bato bazaki pembela ba comprendre quelque chose yo comprendre quelque chose nini ya moto yo bimisi ezali pasi mingi po ba politicien la biso ba vendre sika moko pe ba bimisa ya moto ya chacun a se défendre de sa façon chacun a kolinga zala et c'est là où toza ko bima l'échec. Ce qui tolingi vraiment pour sauver nation la biso, il y a les bosses photos à la humilité, photos à la humble. Total avantage et le côté ça la pour ça. Oya koloba koyoka Martin Fayulu m'a dit dité parce que ce koyoki est Martin Fayulu m'a dit da comment la kezaïe. Oya koloba koyoka te Seigneur Jésus. Mais ça c'est quoi? Nazo ki na suka parce que toza la matanga parce que tozo sensibiliser kaka peuple malgré difficulté tozali ko benga bango tongo midi pourquoi pona koyebisa la bango ete bala chete mungu nazali na kati pe libanda ennemi ya congolais ezana nu congolais yemoko ennemi ya congolais ezali l'état moini l'état assassin ezali bakambi ya yokolo Congo ba yini ya mboka oyo ezali bongo bakambi ya ekolo Congo. Je ne sais pas
Nini vraiment tozelanga moto ya mekabu ya tiranga na vidéo. Ezali que ngai nakomi na pouvoir wana na volonté ya peuple na ngai na nzambe oyo akela ngai. Nakomi na esika wana na volonté ya moto oyo nzambe akela te. Bandeko na ngai wapi kasi vérité. Quand on est en train de nous tromper comme ça. Souci nangé ezali, si ça ne va pas, toloba que ça ne va pas. Si ça va, toloba ça va. Mais tant que tozali kosakana na bombo ya bana ya bato, ça devient un danger. C'est inhumain. Pourquoi? Parce que biso tout aux hommes qui ça ne va pas. Mais pour tromper les gens, tromper la vigilance du monde, que les gens bayebike oh yozo ça les alango le kuta parce que c'est le moindre de ce que vous gagnez du jour au jour. Bozo pèse loko bozo capacité, bozo pèse loko ezo pesete, bozo sale loko o ezo kuté bo moina bilote mais tango eko koma pona ba vie na bino. Bokolia banyei. Tango eko touché bino. Bokolia banyei, je vous le dis. Parce que ezala bandanga bazo sakala la bala milibo bala batu bazo boma ba rebelle wala bazala ba rwandais. Mais bino bozo toko la mangoya pour peuple congolais continuer kozala itwa ntomo oyo boza komone la nuit et jour. Mais bino peuple pourquoi baza ko aborder bino si facile? Pourquoi lelo lobaki a lobi lobi B? Pourquoi oza la position T? Pour boza miyibi. Lobi oboya ki likamboyo. Aussitôt sans fondement. Ba mono ka mbala boko changer comme ko défendre yango pozo bimisata na misisa parce que ba pesi yo quelque chose ka tokobianza. Bazo somba bo moino pour la ka tokobianza, liwana yo zo ke le kosomba yango pour la ka tokobianza parce que tu n'as pas de position. Vous êtes nombreux ils ont pesa nga matin na zo mona ba débat la bino. Comment lobby o critique ke loko, comment lobby lelo mbala moko automatique et loko nini yebisio ke loko lobby lobaki za ba belle lelo komi bien. Ba corrompre aussi facile. On a tout bloqué la République démocratique du Congo. Rien ne va si ce n'est pas l'intimidation, si ce n'est pas les mensonges. On crée même des boîtes pour mentir, pour désinformer les gens. Désinformation, ça tue la population. Bozo mema bango la désastre. Bozo rendre le peuple inutile pour pas comprendre l'autre côté. Mais entre-temps, on tue les Congolais. Les Congolais, pourquoi cette haine? Pourquoi cet esprit machiavélique? Pourquoi cet esprit satanico-démoniaco? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes pour le pouvoir. Nous sommes tous mortels. Nous sommes pour les locaux. Salomon avait tout. Mais tout est vanité de vanité. On vient de m'envoyer une lettre là. Un nouveau riche il était milliardaire, mais il vient de mourir. Il a laissé quand même un mot. Il n'était pas à l'aise. Il souffrait malgré son argent, malgré sa réputation. Mais il n'était pas à l'aise. Pourquoi il n'était pas à l'aise? Son homme ne vivait pas en paix. Parce que nyonso oyo azalaki nango ezalaki nde makila ya bato. Mais tango liwe ye ko surgir à lobby, je ne vivais pas en paix. Mes frères et sœurs, bolanda makambo te. Donc cela veut dire il y a un temps pour chaque chose. Oyo zo sala siko na Congo ndeko ko futa yango. Alors ba Congolais to telema. Biso bato tozo comprendre qu'il faut sauver nation. To sauver nation. Le couteau, la fake news, la vérité est qu'on est en train de nous tuer. La vérité est que la vérité est que nous sommes faibles. La vérité est que nous ne sommes pas forts. Pourquoi? Parce que nous sommes basés sur le couteau.
Tantôt tu repoussé, tantôt tu repoussé. Bounagan est ça la maboko banane. Gome est ça la maboko banane. Fizi, Butembo Manon, Minyembwe. Tosala bolamu, Polobi, Obika. Ba Congolais to telema. Munguna za mina bisote. Rwanda za ndeko na yo te. Baza ko comploter contre yo. Et maintenant cercle la bango basala ki ya ba président, tout le monde va tourner dos contre biso. Tout le monde balingi Félix lisusu te, ba kei na bango ko s'associer la Kagame. Bazali kokosa. Bazali kokosa balingi Félix te pe ba kolinga kayete. Parce que ba comprendre na kati na ye sérieux ezate. Ba comprendre que na kati na ye n'est pas fort comme d'autres présidents ba uti kolekala. Complot ya ba Moïse Katumbi la ba Kabila, boyeba ki Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, qui son nom encore c'est qui? Bazali wana, ce sont des pions majeurs ya Kabila. Félix ayeba ki angote, bande konanga yo baza pembela Félix bayeba ki teke Vital Kamerhe. Nde mutasala e Kabila. Yo yebaka Vital Kamerhe. Yo yebaka Moïse Katumbi. Lelo nde boza kosutuka. Bato yo bazalaki na bino binemi. Komba o bino bosalaki. Bino moko bopesi Kabila babeki po apesa bino pouvoir. Combien de fois bobengi e mutu malamu? Combien de fois bolobi ke Kabila nde mutu malamu po atali e kopesa biso pouvoir? Mais lelo kaka bino moko Kabila o azalaki mabe. Tobundisi biso so ba Congolais. Kaka bino bo trouver gain de cause et pas ya Kabila. Kaka bino moko bo yembeli ye. Kaka bino moko bo lobi na ye. Et kaka bino moko bo za ko changer à tout moment. Nanya kondimela bino. Lobi bo lobi yo nani yo bo ya Kagame. Bo lexi Kagame na tapis rouge. Depuis que Kabila il était président dans notre pays. Bon on a déjà Kagame atteint la tongo boko la tapis rouge. Disons quand même la vérité. Il avait peur des Congolais. Babane kokuta la mena inoué. Mais bino, bon métiadis, comment dirais-je, les mots me manquent. Bon yembeli ye. Bon métiadise ye, ce qui métiadise, ce qui nini, là le bani, ce qui métia, ce qui nini. Bokomi si Nzambe. Bo médiatiser ye. Yo nani Oboya Kagame. Yo nani Oboya Kagame. Et aujourd'hui Kagame, proche collaborateur, aujourd'hui Azali assassin à la République démocratique du Congo. Au lieu de 4 cordons ombilical ango, oser de tout le monde pour être peuplé à revendiquer bas droit, bas soldat la biso, bazwa bibundeli, bazwa oye kolia baza la bien, boza ko affaiblir bango, bozali ko solliciter un soldat, ce qu'on peut c'est peut-être 200 000 francs congolais ou 400 000 francs congolais, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Ata 500 000, ata 1 million, faut te l'anda coûter. Autant que ça banate. Parce que la garantie banda ko ezaka ba 10 mois. To misala na mabete. To longola ba fake news. To longola ba formol. To aider nation à solo. Ce qu'on kokite le bino on a kokité. J'ai échoué. Na démissionné. Parce que mutako za l'éternel na mokilo azate. Yemoko nzamba la kisaki biso ko kufa. Après aussi liwa, ça sera un jugement. Place wala nde ko mimono ko miyeba. Nzambe ya lola asunga tout congolais. Moi ça me fait mal. Hein? Ya et le konyoso mutako ki osala, au lieu de laisser aux journalistes de faire leur travail. Bino moko bokoma de ba média. Bon médiatisa kabilo konyoso.
bozwa kabilo ko nyoso botie ba fake news bo ba vidéo la bilo ba pesi bilo ba Android bo publier ka yango mais nyoso wana lo vunu na luvunu vérité zate mais makambo ya ba Kampala la banini bango pe bazuka lokola bilo bokomo lokuta ko sakana pe ti lelo tozozela bino na boyoka na cohésion la bilo bozo sala ngo za mbutu na kati uyona ba poste bozolinga bozwa ba nomination bozolinga bopesa est-ce que ça va tenir toki bino mo okutu na kati ba cuisine interne na bilo ça ne va pas soki bino mo okutu na kati pouvoir na bilo ça ne va pas soki bino mo okutu na kati gouvernement na bilo ça ne va pas maintenant bokoyoka na kaka ba rebelle congolais toté les madressons nos fronts qui étaient longtemps courbés et pour le bon tozwa plus belle là ingeta la patrie ou la mort le vaincra papa le frère na maman Clarisse Samboka passe la une assez ante live Tobunde Tumba mo la mère de Brino na Autriche Lik Makadaki prisonnier de Josie Yani Kota Mutunga Guillaume Ngangulao Pegilo Mboto na Point Noir Nancy Bofo Mama Jawa salam alaikum na bamizima na ngapebilo watu wana South Africa na mboka ya Gilo Mpinga ba mama ya moto mojali merci na bilo to boza ko partager be mission bo s'abonner ba mama bonheur ndeko langa mususu na monye ya benga na mboka moko boye ba mboka ya bilongo pele kaka pe makasta mususu bako benga tozai na bino longo biso to kokufa kaka pola Congo toza na mboka mususu te ezali Congo ata nazo vande siko nazali mais motema nanga maile na makanisi ezaka Congo soki Congo eza malamu te nakozana kimiate et pour la concerter pour l'amour à Mbokalanga je serai toujours présente pour vous dire que ce qui se passe c'est anormal il faut tout crier il faut tout téléma il faut tout se révolutionner il faut tout bounder la nation congolaise avec toutes nos énergies natina ete mboke bika yako petit nanga tous ensemble pour sungayo merci Nakabouya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas petit directeur de recherche stratégique et personnel sans mon compte pareil monsieur Babiso Mamé Genise Manga Valérie Pételo vous êtes tellement nombreux que Dieu vous bénisse que vive la paix en RDC et que vive la guerre on libère pas un peuple le peuple se libère ingeta Baleli nanu sibakole Baleli nanu sibakole Leli sangwele la bongo bayo kape baye batina ninele bongo na suka totu na bango est-ce que baleli nanu moyibi na nyoka na teya nane teya mide tikayoka teya mide moyibi na nyoka na teya nane Teya mide tikayoka boyebi pona nini mboka ekufi bovote miyibi bayibi bambongo basombi ya imeble bakoma okende poto bana Kongo basana pasi en tout